Bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez une miniature. Miniature wana eza c'est bagarre ou à salaka théâtre ou à sepelisaka biso, j'espère que vous très bien. Nini ekomeli na mukolo ya lelo bandeko na ngai makambo eza. Nebisaka bino tout le temps na ngambo ya théâtre na ngambo bato maboke na biso makambo eza ngaka te. To lali to lamuki to moni susu na mukolo ya lelo to ekomona lisusu sango ya mawa. Sango ya pasi ezwi moko na bango c'est bagarre bandeko na ngai. Na minute o bandeko nanga septième bagarre aza na hôpital gravement malade. Balobi na moment o to sepela na ba o bazo sepela to lela na ba o bazo lela. Mais biso tozo lela te po ndeko na biso aza kaka na hôpital ezo senga lisungi. Lisungi a septième bagarre ezo belela mutu nyonso. J'espère bokoyoka leki ya septième bagarre bokoyoka bana na ye bokoyoka bandeko na nyonso ndenge bazoloba. Balobi na ndaku source ezate. Bazo senga lisungi na mama di mama. Bazo senga lisungi na mama Olive. Bazo senga lisungi na mwasi mama Denise. Boebie très bien première dame. Oya mboka na biso. Bazo senga lisungi. Mama Denise to ebi bino boza ba mama o bosunga kabatu ya théâtre na biso. Ba mama Olive boza bato bosunga kabatu ya théâtre na biso. Boza ba mama o boza mama o ba memaka bana 9 mois. Boebi douleur ya zemi ndenge ezalaka. To sunga ndeko na biso nano akufite azaka kana bon moi. Ezo senga mbongo po ba opere ye. Famille na ye bazane esika kokende ko senga te. Bazo lela kaka pa mama di mama mama Olive. Bazo lela pa mama Denise. Bazo beta ba porte. Ba ebi ke be émission au par-ci par-là ezo salama. J'espère maman Olive akomona. Mama Denise akomona. Bosunga septième bagarre bandeko nanga. De quoi ça na bon moi ezalaka bien era kosunga yango bandeko na ngai décision suka euta kepa ya nzambe nzambe accord azo battre la septième bagarre biso pe bandeko na ye biso pe ba fine na bango otolinga ka septième bagarre to soutenir ye de pro de loin et que ça la bien ndeko ne alobi même si la soki omonene loko amukie bo soutenir septième bagarre. Bellevue TV, ceux qui ont monnaie lo kwa mukie bo soutenir septième bagarre. Papa Saï, président Caleb, ceux qui ont monnaie lo kwa mukie bo sunga septième bagarre. Azande kona bino moko ya mwasi. Na moment o bazo le la puis, bazo prier, mais aussi nga mbongo. Mbongo utaka likolote ekweya. Mbongo bimaka kaka na ba poshi ya batu. Batongo ezande bino bande kona ye. Batongo ezabino mama Olive, mama Denise, mama Abatu. Bosunga bandeko na bosunga septième bagarre s'il vous plaît et que ça la bien. Ba fan ya septième bagarre o bolinga kaye o boza de pro de loin bo soutenir ye na ba prière. Famille ya septième bagarre ezo senga eloko te. Famille ya septième bagarre ezo senga kaka na ba fan ya septième bagarre bo prier trop parce que pour le moment azo liate azo la kaka bino mo boyebi mwasi mbinga lokwa septième bagarre ba sukola kaye bala lisaka ye eza jeté ezaka intervention nzambe ekita bandeko nanga même ti na fongoli ba caméra nanga na omemela bino émission oyo esala nga passe to prier trop pona ndeko na biso a mwasi nzambe asalaka d'une manière d'une autre. Docteur ya solo eza nzambe. Décision finale eza pa Jésus. Bandeko nanga to soutenir ndeko na biso aza na hôpital. Na place lobe comme eloko boye. Biso to zana ngote ata 1 epesaka force. Balobi 1, 2, 3 eza na force mususu bandeko na ngai. To soutenir ye même na doliprane, même na novargine, même na amoxicilline, na ba antibiotique, na o ezo senga na opération wana. To sunga ye ba mama, to sunga ye ba papa. To sunga ye ndeko na biso na minchu azana mbetu ya hôpital, azana bana. Azana famille, boyebi musala na bango ndenge ezalaka. Soki azwi mwa lipa lesi bana. Mais na ka oyo ezo senga puis
ya mama di mama ezosenga puis ya mama Denise bandeko na nga bo excuse ngai mama Denise naza fatigué mais na moni nga bino pourquoi na loba te pourquoi na bomba photo partager ngo to soutenir mama na biso septième bagarre ndeko na biso a mwasi ya na biso leki na biso ndeko na biso to soutenir ye bandeko na nga nazo balancer bino mo bolanda nanu famille ya septième bagarre ndenge bango moko ba yeko senga puis ndenge ba yeko loba parce que bango nde bazozala ni na hôpital bango nde bazokota tina kati ya chambre wana bandeko na ngai eza passe na mawa tosunga ndeko na biso a mwasi nazo balancer bolanda nanu famille ya septième bagarre ndenge bango moko bazoloba tozo continuer toujours émission na biso mardi, tu mercredi, tu soulèves un téléphone mardi, tu soulèves un téléphone. Mercredi, c'était il y a un banc, c'était une salle crise. C'était ma salle crise. Vous avez une idée assez crise de sur moto, on a commis un homme, on a zati. On a bien un numéro, on a éclaté. On a landé dans l'hôpital. Dans l'hôpital, c'était mon hôpital. Donc, mami ngai yo ngai dipina ngai lekino ngai ni docteur bakoti kuna te bangobete batonga bo na tout akuta kuna na kati kuna te biso tofandika libanda liter ya moto ekomi kochange nabisibitima bo na raison na comment c'est bagarre ya beninga tondiana liboko dimanche lelo koma était à moto comme nous va changer la minute pour problème en tout cas nous avons vraiment bien dit na lia kate na milate souci na lia kate le côté parce que lia na ko eloko nini ekomeli maman quoi si bitima ka boy kaka ya na komiki ya jolia te ya zolo bate le ko mote ma le jamais na rapidité la kepa ça na nzambe na ke na ensemble ça na nzambe ko ozeka na yepo basana basala nzambe baye kobota na septième bagarre basala nzambe abika ça ne va pas ça ne va pas kana niti mukeka bomoto ko ça ne va pas bokoma basala nzambe basembeli bakei on a quand on peut ba docteur bakomika kota bima ngapela biso zolandela bango kaka kota bima mota kota te mutabi ke yango nini yango septième mais nini yango tout mwana mama na ngai bon ok ah ouais c'était oh bah mon il faut opérer ça va faut pas opérer donc c'était ma zapa ma ya te doit être le marteau le moi le second la cahier na laisse parce qu'il a ajouté signé quand les avons ajouté téléphone à bengi oui je na yo yamba yo tant na yambi na téléphone et puis singa que les Canadiens je sais bien que l'opération ça demande beaucoup d'argent opération en tout cas ça qui le plus vite possible pour que nous tombe on a eu à Mireille tu vas dire c'est un message que nous tout passer dans bien par ma bise nazana ndakupa na ngai oh yaka na re kauka na fandi wala yaka mbango na su moto na kelpe na re kauka na kuti ya fandi awo melane ji na liboke na bisino ke ana bengi yo na so melo ta bonfort koma na su na meli bonfort na mai so meli na meli abi basa ile ko so pe liboke na lie biso mi bale ya na leki to bien na biso pe na ici il y a super to kuma ba 22h il y a super moto azongi na ndako na pe na zu moto na ngape ke pa na mai donc c'est dimanche lundi to kutanakte mardi to kutante mercredi to soulève un téléphone mardi na tombe soulève un téléphone mercredi bazobe ya mo c'était il y a un banc c'était une salle crise c'était ma salle crise vous avez une idée assez crise ndenge sur moto wana na komi anda wana zati
nabenga numéro na ye eleka te nalandi ntina hôpital tokomi na hôpital 7e maonoka te eloko te donc mami ngai oyo ngai dipina ngai lekino ngai na ye nini 7e maonoka te eloko te badokter bakoti kuna te balobeti batonga bo alini tuta kota kutu kuna na kati kuna te na juste ofandika libanda ete ya moto ekomi kochange nabisibitima bo nakomi raison na comment c'est baga ya beninga toliana liboko dimanche lelo koma ete ya moto ekomi kobaa kochange na minute bo problème en tout cas nazalaki vraiment bien te naliaka te na melaka te souci naliaka te eloko te parce que nalia nanga eloko nini ekomeli sibitimaka boye kaka ya nakomiki azolia te azoloba te eloko moko te mabe jamais narapeli te nake mpe basali na nzambe nake na nsambe basali na nzambe te ozeka na ye mpe basali na nzambe azo basali na nzambe baye kobondela 7e baga basali na nzambe babe kaka ça ne va pas ça ne va pas kana nini timikeka bomoto akomi ça ne va pas bokoma basali na nzambe basambeli bakei omona yaka tokuta badokter bakomika kota bima ngape na biso tozolandela bango kaka kota bima moto akota te mpe yango nini yango 7e mais nini yango ezotungisa mwana mama na ngai te komona ke awa 7e o bamoni ye foma opere donc 7e aza vraiment parce qu'il a jeté surpris ba vrai bandeko na nga nyonso boza na kati ya live na nga o bokoya après j'espère bolandi émission bolandi message oyo nde ba famille ya 7e bagarre ndenge bango moko bazo témoigner parce que cuisine ya Niki TV na memela kabino na ba preuve po boye ba ndenge ni makamango ezoke na communauté na biso na mukolo ya lelo mama na biso 7e bagarre aza vraiment bien te bandeko na nga to prier trop pour la 7e bagarre. To prier trop nzambe a consoler même famille ne apesa bango kimia parce que na moment où eza kota bima kende tala zonga eza facile te bandeko na ngai bino bandeko obo sala ka théâtre obo zana poto obo zana kina moment où ezo senga amour na moment obo kokiko sangsa 1 epesi force mususu bandeko na ngai biso pe ba fani ya 7e bagarre o tolingaka he tokokipe koluka moi sucre moi mungwa moi novagine moi aspirine tout fait nombre bandeko nanga eke sala bien to sunga ndeko na biso azana bon moi to sunga ye azana bana ezosenga mbongo ezosenga bakisi ezosenga nyonso tozobeta kaka sete ba obolinga ka 7e bagarre bandeko nanga to prier trop pona ndeko na biso et que ça la bien ma casse. J'espère beaucoup de connaître ndenga zo témoigner dimanche ndenge bazala ki ensemble tu kokoma na mukolo ya lelo bazo comprendre te ezanini bandeko na ngai na sa moi oyo mobombi malamu ezala kaka nzambe mobateli malamu ezalaka kaka nzambe nzambe moko aza maître ya tout nzambe moko asalaka na ta oya lingi biso bato mokili toza wana kobelela kaka mawa nzambe ekita na moment o biso toza na moment de prière bandeko nanga to prier trop pour na mama na biso asengi di appui ya bandeko ne nyonso congolais to soutenir ye to prier trop pour na mama na biso toza na besoin mama na biso azonga bien ndenga coach hôpital abima bien abima bonne santé to mona ye lisusu asala ba théâtre ba film ndenge amesana ko sepelisa biso e ko sala bien bandeko nanga malamu kutu to mona naka tozo solola esalaka bien bandeko nanga azana bon moi to soutenir ye moment où eza moment ya distraction te moment où eza moment ya barando te moment où eza moment alobaki azongisaki te moment où eza moment ya paix moment où eza moment ya ba prière to prier trop pona ndeko na biso ya mwasi ou na memelaki bino na mukolo alelo bandeko nanga kaka yango oyo et que ça la bien
kati okonda wetu mama Jeannette Bosolo o bolingaka c'est un bagarre na minute oyo aza na hôpital to prier trop pona ndeko na biso a mwasi nzamba lola akopambola bino nzamba lola akobakisa susu ebele bisiko ezobima ekesala bien bandeko na ngai o na memelaki bino na mokolo alelo kaka yango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.